Merci Miri, Maman Rosalie, pour na couper Sangai Maloba. Ba peuple congolais, tozali koyebisa bino ete. Ba makambo mosusu oyo biso ba journaliste ya radio Zoumel Mil tozali koloba. Il faut bozala kabovandi ou réfléchir au komona ete. Ba biloko tozali koloba. Bokoyeba esika nini oto utaki na esika to komi lelo. Ba makambo nini oto monaki pe na makambo nini oto tozali komona lelo. Bandeko. Il faut koyeba yango bandeko ngai na koyebisa bino ngai papa Roger na yebi yango malamu ndenge nini peuple anio kwa maki na époque ya ex-Zaïre na yebi te bato mingi balingaka ko camoufler histoire mais histoire a changé ka yango te bandeko lelo bazali ko fungola monoko bato nyusu bazali na poto ndeko okomona moto mosusu akimaka Congo na tango wana ex-Zaïre na tango Mobutu toyebi pe matongo tango bayaka na poto mboka na biso na ifo bateka yango kaka Zaïre penza mboka kokufa bakonzi toyebi ndenge bato wana babande ko critiquer bakonzi ya Congo toyebi ba makambo nini ndenge babande ko loba mais lelo le même bato wana ba manipuler bango bato wana bakomi oyebi tina nini bato wana baza kolanda lelo ba soi-disant ba opposant congolais ba ngwanda oyo boyebi tina oyo te ngwanda ko azana lokuta moko lokuta nezalaka neti anesthésie soko abeti ya ngondeko ata soki balobi ozalaka nani ndeko il faut tikala ata 2 minutes cerveau na yo ezala paralysé pendant 2 minutes soko mpo ozali moto ya makasi te okei na lokuta na ye mpo azali somo ndenge kaka toyebisaka bino ete bango bazali bato ya kote ya likolo ezalaka soki mwana botami basupoli ye na matiti oyo babengaka matiti ya gbagba bandeko boyebi ke ndenge ezali wana bamakambo oyo lelo tozali komona na kati ya Congo na ntango ya deuxième république elingaki koleka te jamais bino bokanisi na ntango ya deuxième république bitumba oyo ebimi na Libye. Est-ce que le gouvernement lingaki kuta assiégé pour le baïté ba congolais baza kuna na Libye toyebi situation na bango te avion mobimbe kende bino bokanisi lingaki salama yango na tolobi ete il faut boyeba komona makambo mosusu mosika ndeko lelo ozali kofinga koganga po ete ozali kokanisa ete poto nde finalité ya makambo nyonso mais keba lobi pe makambo ekomi koya na mokili ezali koyebana te tala par exemple kuna na Japon bomoni ba makambo esalami na Japon eza guerre te mais situation komi kuna soki ezali ke ezala ke zwaki Japon mobimbo esengaka te gouvernement na bamboka nyonso bakende kosauve bato na bango mais lelo gouvernement ya Congo bakozala prêt mpona kotinda avion mpo ete kende kosauve bacongolais wana nyonso ezali kolakisa ete voilà gouvernement na biso ezali kosala mpo mutu moko te asatandaki te bazwa avion mobimbe ekende na Libye ezwa bacongolais mais yo sikoyo ozali koya liboso ya caméra mpona koloba n'importe quoi kofinga ndeko oyebi ntango yo oza kofinga bacongolais bakonzi ya Congo liboso ya caméra ozali koloba n'importe quoi ndeko ozali kolongola implice ya chance ya vie na yo ozali nde kobakisela bakonzi ya Congo yo oza kotikala kaka vie eza komarche te yango wana ntango oza kotikala kaka moto ya milelo na milelo okomi kozwa kanda na yo kotia yango na makambo ya bakonzi ya Congo ndeko ozali quand même na poto pays développé tango toyeki awa tolobaki ete toya kozwa 1+ po ete ntango mosu ekoki kosauve biso po ete soki tozwi 1+ wana lobilobi tokende kopesa mpe 1+ wana na bamboka na biso mais mingi baye awa bakomi na bango bana ya kuluna Congo ngo bozali kowelela te tokende na Congo mboka na biso bokokende na Congo yango kaka na babuzoba bozali na yango ozomona mutu mobimba liboso ya kamera aza kofinga moninga nzoto ya mama na ye ndeko après bazali koloba ete to soutenir po biso na biso bandeko bino na bino bandeko ndeko yo tango ozali koloba kombo ya nzoto ya mwasi ozali kofinga moninga nzoto ya mama na ye liboso ya mokili ozata na kilo te et puis caméra ezali liboso na yo ezali pasi pe mawa ndeko mwasi mosusu azali kozwa pe courage ya kotongola ngoko mpona kofinga mama Olive Lembe bazali kobosana eke ye pe ndeko mwasi azali koloba n'importe quoi mais soki balobi balande la vie na ye makambo asala ntango mosusu na France
Tango mosusu akokokata kotala bato na elongi te. Yana tozali koloba ete bandeko elingi koloba te soki bino bozalaki pendant 32 ans na bokonzi babengaka bino bana ya bosali eloko te. Lelo Nzambe asali ete atie bino pembeni bamisusu mpe bazali kosala lelo. Alors elingi koloba te ke il faut komemaka révolution na bino na ndenge ya kofinga mpe oyo tokobeta bango. Non, soki kaka boye bozali se comporter boye, alors na bato bazali kopesa bino confiance pour baloba ete bapesa bino Congo, mais zali mawa bandeko tozali koyebisa bino il faut bofungola miso. Tala kaka ntango mokolo coup d'état esalamaki na Congo, radio Buka Lokuta oyo bino nyonso boyebi ya bakongolais, radio Buka Lokuta oyo Ngwanda asala, radio Buka Lokuta babandi kopesa badiscours wana kutesa bakombata bandeko bobenga bandeko na bino kuna na Congo boyebisa bango ke bato wana bazali bato na bango mpe ndenge ezali wana ifo bayamba bango banini. Après baye kosala nini mpona kotala ke bazali bato moko oyo kaka ndenge tolobi ke bazali mpenza radio Buka Lokuta. Balobi tosi tozwi déjà contact na bato wana uti kolelisa kuna na Congo toujours passé bokoyoka bakopesa discours kala te. Bandeko baye kolekisa message. Tant balekisi message oyo mutu na bango kuna na Congo, leader oyo bango basali sanduma kuna na Congo bango nde baza kopesa message. Mutu wana alobi ndenge nini ke bango nde mutu baza na kati ya Congo kala te boye boye. Balekisi message bandeko bafungula manito bien. Balekisi message. Soki batie tembe to enregistre ki yango soki batie tembe tokotia message wana. Alors tant balekisi message soit disant ya compatriote na bango bato bauta kolelisa kuna. Tant message eleki na radio na bango bakomi kosala ba commentaire kala te toza kozonga na mboka bato wana tokozwa bango tokotia bango na scène de martyr tokopandre bango bango botiste nyonso basalaki esika moko na gouvernement ezali bakomona bango nyonso esika na bango eza na Congo te bakomi kopiolola bandeko babandi deja kokanela bato bandeko. Tango bamakambo wana eleki bamisusu bakomi kopesa sango les raisa sa kufi bamonaki les raisa kimi kote ya nzele mosusu abengi papa na nga aza colonel na Congo na bengi papa na nga lobi ke kuna eza somo ndenge ezali wana les raisa aza ya koponioka banini ezokoleka wapi kaka na radio Buka Lokuta bandeko. Tozali na baenregistrement wana nyonso radio nini Buka Lokuta bandeko. Wana toza komona pe na kati ya radio Buka Lokuta na baza kotia ba annonce ya Apareko. Ba Apareko za kopesa ba message ke makambo nyonso ezali en place 5 sur 5 mobanga te tala te tozo mboka ba compatriotes baza kuna na Congo bandeko. Eleki 3 jours après tango baye ko lakisa Joseph Kabila sali réunion na bato na ye eloko tango isi biso kaka Apareko alobaki ete ba compatriote na biso baza na Congo baza kosala sanduma boyamba bango kaka Apareko komi koloba susu ezalaki nango coup d'état te ezalaki baje ya Joseph Kabila. Alors boyebisa biso banani bazali koloba vérité bato ya radio Buka Lokuta na Apareko ou bien bango nyonso bazali kaka bato ya Lokuta bomoni balokoti kaka information ngulungulu mpona kokosa bato wana baza na Congo bato na biso boyamba bango mais lelo oyo bango baza kotombola mongongo koloba ete bato wana basali makambo wana baza bainosa mais bino bato ya liboso bogangaki na banibobike wana baza bacompatriote na biso bake kosala coup d'état wana bamoni teke na bamakambo bozali koloba eza kokwesa crédibilité na bino soki tozwi lelo baenregistrement na nyonso oyo toenregistraki mokolo bino botombolaki mongongo batieli bino même devant juge bomoni teke boza bato bokweya. Alors discours ya mutu oyo radio Buka Lokuta etiaki balobaki compatriotes na biso bazali komene équipe ya bato basalaki coup d'état yende mutu azali koloba parti ya Congo oyo toenregistraki boyebisa biso sikoyo ezalaki bamontage na bino mpo lelo bokomi kowanga na balobi ezalaki coup d'état monté boyokaka soni radio Buka Lokuta boyokaka soni boza koyokisa bakongolais soni bainformation ya Lokuta mpo nini papa na bino oyo mikolo ya suka Nzakombo atumba Ngwanda ye mpe azali kaka moyibi moto ya Lokuta yango na
ba héritage ya lokuta na ye yango pesa ko se manifester pana dali pasi pe mawa bo bongo na pe bo changer